Magazine Kinshasa na biso. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Boulukite Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire, toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zappé so kuta nango KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi. Mercredi et là, mon abandonné sur le magazine KNB Voizo le matin qu'on fait une vraie réalité à vie à Kinshasa. Tout fond l'édition de Bissé à mon collègue Lelo na clôture il y a dernier jour il y a campagne il y a ba sénateur na yango ba supplier ba expliquer importance il y a ba sénateur na kati assemblée provinciale il y a ville à Kinshasa. Magazine Kinshasa na biso. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya bana. Pona kende na Sena sika ya batona bwania bato mayele pe batona mbula ekoka pe bazana na expérience monene portoson na bango pe tozwa ndenge yako bongisa misala ya bana pe misala ya bamama misala na famille yango na ye na Sena na ye kuluka mbongo te na ye po kopesa oyo na ezana ngai poko bongisa ba bibeko pe tokende liboso poto na mbuka kitoko bana pe na ba mama bazaba te kitoko ya mankasi kasi soki mobeko ezali na bolembo boke kende na liboso te ça pona ko soutenir candidature ya Dr Ntiala Nkula Médard na poste ya sénateur pour la ville de Kinshasa. Dr Ntiala Nkula Médard a une expérience ya mingi et na alternance et salami na République démocratique du Congo avec l'accession à président Félix Antoine Tshisekedi na pouvoir. IDPS a présenté ba cadre naé entre autres Dr Ntiala Nkula Médard pour que ba soutenir action en chef de l'État pour Congo et Tambola Congo et Kende Liboso alors. KNB qui na ifasi ko sala constant ya grève oyo bandaki depuis lundi na yango ba étudiant oyo tokutana kina bango sur place ba réagir pour la grève oyo ba professeur bazo revendiquer taux de change fixé na 920 francs pour $1 par le gouvernement. Tout l'anda reportage à Hervé Zak. Magazine Kinshasa na biso. Magazine FO ezakaka parce que ba professeur baza impayé. Biso to futi ba frère na biso poto aux enseignements. Et ba professeur bazo futa ma bien te. Eza malamu te pour biso to za venir ya lobby. Nga biso ba étudiant to futa 580 000 francs alors que biso to koni mango te parce que ministre mo déjà le bac que to futa 350 000 francs. Ministre a beau majoration. Biso peto andika maloba ministre. Bango koto biso faut futa 580 000. Biso peto bito futa 580 000 francs te. Bango basi babino ba otangisa te. To bisi bango problème ezati. Bango bakine na ministère baluka solution entre bango na ministère biso un problème to andika maloba ministre. Il fait qu'un cours exact tout ça va transport mais tu fout déjà bah compte même ça il y a 250 000 francs déjà mais cours exact bah arranger vraiment parce que bah si bah cours calaté ah faut courir bande pour tous cours
Toyebete, balobi que non, bah faut pas professeur té, yango na ba professeur ba salle grève. Grève et banaki en principe lundi. Lundi après réunion il y a intersyndicale et IFASIC des décréter qui grève et communiquer que tout affiché wana des grève et bandé lundi donc ti lelo ba service ils ont assuré qu'un service minimum tisigo. Non sengana ministre directement à mekako réagir par rapport à la situation oyo ils ont pénalisé biso tous en ba travail tous au sala awa na université ban pe belé a ba lingi ko sala msalate parce que ba foti ba monter donc situation ils ont pénalisé des biso ba étudiants donc batala vraiment cannabiso à réagir au plus vite que possible à résoudre le problème na bango et cause malam pour na biso. Justement les professeurs sont impayés premièrement. Et on fait appel au ministère de Lucie de bien vouloir trouver la solution à ce problème. On fait appel au ministère de trouver une solution parce que nous les étudiants, tous subir et pourtant on a déjà payé nos frais. Donc tous réclamer le droit à Nabiso étant qu'étudiant. Magazine. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana pona kende na Sénat sika ya bato na bwania bato mayele pe bato na mbula ekoka pe bazana na expérience monene poto son na bango pe tozwa ndenge yako bongisa misala ya bana misala ya bamama misala na famille yango na ye na Sénat na ye koluka mbongo te na ye po kopesa oyo na ezana ngai po kobongisa ba mibeko pe tokende liboso po tona mbuka kitoko bana pe na bamama baza bato kitoko ya mankasi kasi soki mobeko ezali na bolembo Ça, pour soutenir la candidature, il y a Dr Ntiala Nkula Medar, na poste il y a sénateur pour la ville de Kinshasa. Dr Ntiala Nkula Medar a une expérience il y a Mingi et une alternance au Salami dans la République démocratique du Congo avec l'accession à président Félix Antoine Tshisekedi na pouvoir. IDPS a présenté un cadre naïe, entre autres Dr Ntiala Nkula Medar pour que soutenir l'action en chef de l'État pour Congo et Tambola, Congo et Kende Liboso alors. Tomeki kotuna bankino bayebisa biso est-ce que za malamu ko kangisa mobali o ya sente mwana bango ya mwasi Micro magazine KNB kitaki sur le terrain kosolana ba parents pona koyeba soki ezali normal ko kangisa mobali o ya sente mwana yo o aza déjà majeur bango ke ezali ko kangisa moninga te o kangisa mwana moninga te soki ya sente mwana yo mais pour déjà mwana o ba sente déjà à sa coli. Le ça collé, oh, ils ont ça déjà. Aïe bien que nous avons ça, alors, ils ont bien été pour quand ça, moi, na moninga. Bah, par rapport à ce que ça me soit senté moi. Bah, on peut se conseil, que y bandérini, bah, on fan de, bah, peut se conseil, bah, bandérini, bah, on fan de pour, bah, on peut bah continuer à faire là-bas. Que soit à mon homme qui est quand même responsable, Nathalie qui moutou a dans la longue vie, les accidents et les bagumbalés. Alors comme ça la jeunesse na bango na kozoa vraiment c'est on a charge pour subir conséquences ya eloko baduka kwa bango mbale pour ça na kangisi solution ba na ko na kozoa. Voilà déjà 20 ans. Ce garçon moi juillet c'était déjà obligatoire à garçon, c'est la fille qui a accepté. C'est moi nga boya ke non na go sa bêtise que na sala na amour. Garçon nga sala na makastel nga tikaye. Faute à fille. Boti kolanda ba différents intervenants ndenge ba réagir na micro na biso kasi ya ko retenir ezali eza nango important te ko kangisa jeune garçon oyo asente mwana na yo kasi eza problème il y a les deux familles koyoka na Kinshasa et l'équipe partout. Toujours na bokoko totuni bandeko mibali bayebisa biso soki mwasi oyo lingi e na ba partie intime na yo okuti aza na tatouage okosala nini tolanda reportage ya Héritier Lukoji. Mwasi oyo aza na ba tatouage mpona ngai aza vampire donc aza ndoki
pour ngai pour la mutu mususu na bi par rapport à moi na komona ye lokola vampire lokola ndoki mais pour na monde na bango na makambo na bango bon eza donc eza façon na bango mais pour na ngai nazomona ye lokola vampire moko boye donc wana makambo donc nakozala ta na idée wana teke to continuer na donc ka soki na monika tatua ata muke pamba donc pour nga na moniki azana monde à part donc aza vampire ça na nzaki na linga na ba sa tatouage te carrément bien na boye na le bateke na boye na baga na boye mais na bana dako kima et mon présence na no senti ka ya linga le souté mais so afanda se rappeler na mamna ebisa kai alors marie na linga ke ko na tatouage moi ça bête tatouage so ça bien ba mi batela rare pour tatouage so ira tsa bato bele mabala musa bina sepela no metan mono wana tatouage abai bato musuka ko mona ka tatouage bo linga ngote batika so moi mutoko ça bezua pambata so moni quelque chose ça ne va pas ko ça zua azana raison ça zua oya comme ngamo bana botana na rezo tatouage te te famille na biso mobimbe za tatouage te mais comme je na se retrouver moi ça la tatouage si na vraiment mobala so na oboya mais conseil na opesa ba tatouage ana na me ba fille me biso ba garçon iza mabe talaka maman no na papa no ba boti o bien ba bimiso mobimba na libumba mais yo ozwa idée ana osa ba tatouage po ani otia na nzoto omona ke omi bebisa ba tatouage ana mais ya be esprit ma bien na golo bandeti ponga mono na artiste na betaka tatouage na sala tout oza art mais pas d'après moi na romono ya mabete eza état esprit ya mutu akomi tatouage c'est le mot que eza comment je veux dire eza biloko mo ya bakoko ya kala vraiment kala po na ibaka ba mona biso ba mongo bazaka na bilomo ndo kata bango mais si ko net monde zo ko évoluer izokoma na ndenge na ngo ebele izokoma ndenge na mutu nde mutu azana kibonzambe te yene mutu obanga oda sambela ka ebike azana esprit saint azana mutu moko simbié c'est quoi vanité ça vanité toute vanité. Masolo ya miliki ezalaka ki rigole oyo batu nyonso bayebi na yango beltesco mpona kosepesa baclient mpe mpona komema longue vie na baconsommateur ya kirigole abimisi miliki kitoko na nkombo ya kirigole full crème oyo eza instantané soki otie yango na mai ebimisaka mbuma te. Beltesco toujours pour na kosunga ba client na ye azana miliki kitoko babengi Kerigol. Kerigol ezali nini? Ezali miliki oyo ewuti na mabele ya ngombe ya solo solo. Yango ba obenga ngo full crème. C'est-à-dire ngombe ale matita kitoko abimisi miliki kitoko na kati ya miliki wana ezana crème na kati. Yango babenga ngo Kerigol full crème. C'est-à-dire crème ezana kati. Eza miliki moko ogosa elango ba yaourt. Eza miliki moko ogosa elango ba biloko ebele na pâtisserie. Et tant mosusu bazwaka crème wana likolo wana yango batika likolo mapa. Omona osomi na alimentation osomi lipa batie ba miliki likolo. Eza crémé. Yango na qualité ya miliki Kerigol oyo. Eza qualité moko supérieure miliki kitoko oyo esengeli mutu wa mela po na bokonomo ya nzoto na ye. Eza na ba vitamine D, eza na ba vitamine ebele, ezali na ba protéines, ezali surtout na calcium, surtout pour na bana mike o bazali kokola malamu te et surtout pe na bato oyo bazana santé ya malamu te et pe na bato oyo bazana ba malaise esengelo mela miliki babengi Kerigol full crème. Tobi Kerigol full crème. Ba miliki mususu ezaka crémé te. Ezana ngaka miliki instantané, mais Kerigol ye azana miliki na ye babengi Kerigol full crème. Yango Beltesco azali kotekisa na magasin na ye nyonso pe pa ba distributeur na ye. Yom toza na boutique, toza na magasin,
les cas na ba distributeur à Betosco, les cas na magasin Betosco, au somba mili kitoko en sachet instantané, ba bengi Kerigol full crème. Tutuni bande komibali bayebisa biso eske na kimakangu soki boboyani na copine yo oza malamu kobotola ye babiloko nyonso osombelaki ye tolanda reportage ya Hervé Zaka. Quand on est ensemble, et l'autre tobo sanara, tant au kabouani, et bakadé, et fleur te pèse à moi aussi. Ce sont des choses, on peut savoir que tant au linga qui est mis, ce sera inconcevable aux aurons après mariage. Premièrement, ça prouve que nos linga m'ont tué. Premièrement, c'était, ils avaient la sens, ils avaient coup du cœur, moi, de celle qui mais au fond, il y avait, ils avaient l'eau montée. Mais, premier conseil, s'il y a des choses, nous devons assurer la conception des choix. Parce que le choix est primordial. Si c'est un mauvais choix, c'est toute une génération. Si c'est un bon choix, toute une génération est aussi sauvée. C'est un peu ça. Tant que vous avez déjà moutou, vous avez quelque soit même si ce n'est pas officiel, vous avez le biloko au PSA. Parce que tant que vous avez le PSA, il y a un sentiment à mourir. C'est-à-dire que vous avez au PSA. Surtout que vous avez forcé peut-être. On a un sentiment de façon dont nous allons là, on a tellement trop, on a un cadeau et amour. Et puis il faut que là, écoute le contraire, il faut que là parce qu'il y a un des bandes ça qui a raison à cause. C'est-à-dire on va nous marquer dans moment bilo oyo yo sombele wana. Avant nous allons attaquer wapi. Comme ça avant dire ah montre na ngweza ra mutu ntele mutazo. So na zabu ile za koboto là yo montege. To kabana na bolingo meto ina na raté. Bon. Kanisa d'abord avant au Kabela, moi sinayo et le Congo. Est-ce que vraiment aux Kabelaye avec profit ou bien aux Kabelaye pour Nabolingo? Ce qui vraiment est pour Nabolingo, bon, ça sera bon. Dans la vie, il y a toujours les hauts et les bas. Ça peut tourner mal. Et comme il joue, que moi, difficulté mon comme el bino et sali que beau kabwana. Mais cela ne veut pas dire que à zone selayo, babiloko oyo, au pesakaye. Mais s'il arrive parfois que à Kofi, ou soit yo au Kofi, est-ce que moi non si à cause de quand moi y a raison ça on a famille ou soit yo ok c'est une famille naie que na kabela ya Babylone on a boyé après ça. Bon, la séparation ils à la soit il y a batubokabwani na sens que boyani ou soit pe moko na bino à Kofi. Donc ce qui au pesi motelo jamais au lingate que o que boto la bon ezola que ça déjà que bolingo ezala kité donc ezaki vi moko boy à profit na ko botele biloko na sens que tant to bando vivre na ye abando pesanga bolingo te peut-être abando ko sanga ye azaki na mbana ye moko boy asia la kakike akobala ye ou bien azaki trop sana wana nga azaki na nga sûreté na osali ba dépenses. On se sacrifier, on s'ala makasi pour ne pas se bambongo, on a été à l'aise. Mais à ma grande surprise, Kosali Monika la mukina tongo boyo toboyana. Sans raison valable que toboyana. Wana na kawana il faut na récupérer biloko na nganyos na sumbela kié. Parce que zo boyanga sans raison. Raison ta moko zo avancer te ki aboyinga boye boye. Ah wana il faut na zo. Mais ce qui n'a sens que to bando vivre nae Gapé koto na zobi manaba ambasi misusu ake peut-être à se prendre ngai ya molinga na mwasi misusu quelque part aboyi ngai wana kolanda ngote parce que wana quelque part eza soni azunga na infraction jamais na kolanda te ndingo boyi ngai il faut pesa nga biloko te wana quelque part ba komoni aza esclave na ngai parce que ngai na zo vivre na ye koto na vivre na batu misusu yeso ki azunga na infraction il faut ngala nda biloko na nga wana na boto la ye te parce que ce qui ça fait dire que peut-être tout si to bimi déjà na ye. Est-ce que le code de ce bimi déjà na na cause de se lever biloko na ye na zui impossible pour na zongi c'est loko wana. Tutuni na ba mama est-ce que akoki ko silika soki mobali azo salela yezua tolanda. Magazine. Fallait pas vous faire la paix, ça la paix bien. Oui, on est comme bala lingi, il faut on bala sur le peso mais il est caté. Mais zo il est capé, zo on a bendé à ce que les kinde na ko silika mais c'est lo e salami ke salami pe wana ke. Ninga mona bi ke na faute na ko silika te mais sinon moi lo mo boye zo mo ezanga tina wana ko silika.
conseil ezaka so mobala lingi na osolo zwa so mobala lingi akokipe opete osolo pe zwa te so eloko elakisaka mobala lingi fo zuwa ezala mpe kaka fo zuwa ezala mpe kaka esala mpe bien so mobala kipa o te moko okoka bien te bana ntongo ayo akipaka yo te obimi na ozongi na yo esala bien te nakosilikalanga mpo puso epesinga kanda bazwa omo ya buzoba okopane te osala mopwani omoi mpe lo omo ezala yango normal mbe ya osala eloka bazwa epesaka kanda soki osalinga zuwa te nayeba ndeni olinganga me eleka te soki asaleli zuwa eza bien me eleka te akopanda yango ke fo bolingo etambolaka kani na zuwa ifo atiela mobali kani na se katene sika pone ya mobali na nga moto so osala zuwa seka alingako mingi asa bongo so olingi mwana mobala bato te oyebi seke nalingako te oyo fo mwasi normalement fo osala mobali nozwa mobali mpe alingi mwasi ni fo osala mobali nezwa wi eza permis na bolingo papa eza mamba bolingo ti bolingo bameka yango te bolingo bameka yango te eza biloko olia te bameka bolingo te elobamaka mingi bandeko ya témoin de Jéhovah bapréféraka koyoka bachanson profane ke bachanson chrétienne bakino tokutanaki na bango baréagir tolanda yango nga ya mitunaka tozambelaka nzambe moko na bango te bango eza biso nzambe bango basambelaka mpo bateka biso bitima balabala bafunga kuti baboutique okoleka balabala okuti batelemi soki osalika eke otouche mateye bandi bayesa biso verse nini epesi ke nzembo afali nzembo ajibe nzembo ani tokoyoka yango soki bapesi biso verse wana ezango pasable tokolanda bango mais toyebi ke bazokosa biso conseil na kopesa bandeko oyo base komporte lokola bango te toluka nzambe moko bandeko biso baolalisa biso soki balingi bakotisa biso na systeme ya kolamuka oyo tolamukaki mpe te nzoka tozolala kaka tolanda kashe eza likambo oyo toomona yango na miso mais il faut oyeba ke toza na deux mondes eza na monde chrétien na monde profane mingi bango bazose base na monde chrétien oyebaka bafali nde bayembaka bamiziki na bango wana bayembaka yango na esprit nini yango motu yo lokola chrétien il ne faut même pas okota bamiziki wana olandaka yango mpo ekoreporte yo na eloko te fo olanda omwe banzembo ya nzambe yango nde ezosalaka chrétien na yo nazalaka mpe etone na comportement ya bandeko wana bafrere na biso tobengi batémoin de Jéhovah bamibengaka baétudiant de la Bible mais en réalité namona comme si baye Bible wana malamu te alors nalingi na ede bango lelo esika bazali bafongola matoi bayoka batala nga nanu bien nazo ede bango livre a pour soi mwana eza na banzembo batangaka livre wana malamu bazwa cantique de cantique bango mo basalelaka mpe yango base référé na yango eso balingi bacantique spirituel basala mpe recours na apocalypse bakekutana vraiment na bacantique oyo Moïse ayembaki na oyo akoya koyemba mpe mokolo Jésus Christ akozala na retour en tout cas base référé na bamikando na pesi bango wana bozalaki bongo ebele ya kolanda magazine ya lelo ekomi na suka mais bobosana te kosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo eleki partout Magazine Kinshasa na biso